chapitre 22, verset 31, parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Pour la pambola, alléluia. Personnellement, quand on est pasteur Azoloba Awa, depuis Tobandi, Marathon Oyo, vraiment nous avons été bénis dans mon salle Nanzam Berigen. Oyo, aller ici, biso na niveau, Yanzala Oto Koka Kozala Nango. Amen. D'ailleurs, hier, parce que hier c'est vrai, nous avons la mouka qui vient, nous avons un pasteur, Ertotunani Awa, nous avons un autre passi. Effectivement, nous avons un pasteur à l'Obagi Awa. Donc, l'auditeur Moussal Nanzam Bazote, Namituni Nalubinza, mais pour Nani Yakobi Karataki et Namoti Nasuka. Parce que dans mon Azali tellement excellent que. Abandonné tellement pour le bien qu'il pouvait aller même jusqu'à la fin. Amen. En fait, quand nous avons un programme, nous avons un programme le rôle du programme ensemble, c'est donc nous avons un Amen. Vraiment, il est possible que au sentir, serviteur Bimba, parce qu'il y a qui effectivement a fongolé la biso nzela nyonso na ba piste nyonso ko permettre biso to loba en profondeur. Amen. To roba ki sa le roté na ya lobaki, mais il y a des certains points autres aussi mbango mettre au côté la en profondeur pour édifier le peuple de Dieu to me mabango kino bisiko tozo kende. Amen. Motema na ngeso ndima keti mokolo ya dimanche moko nzamba ko beti c'est la prise définition, c'est-à-dire réclamation na ye reçuka. Bato ba réclamaka ye wana ba kosuka ya moto mosuka muso kosuka na moka lelo ya moto mosuka sala lobi mais kile poko na mokola dimanche ezana bato bele ba koloba ke ba ne ko réclamer na histoire ngo ekatani parce que devant biso me rouge et breve ça moko so ika anzete ni kolo elimo ba ke biso ba muduna na biso to cheli ya démarcation ba okati salisute ba olekati alors que biso to sala na ngambo. Amen. Bien-aimé, ensemble, ça bien. Dans le texte de Daniel, chapitre 22, verset 31, Bible et Bandina, le Seigneur dit, Simon, Simon. Et Bandeli a versé Oyo. Et c'est déjà caractéristique, alléluia. Oui, l'écrivain a dit que Yesu alobi Simon, Satan asengaki yo, mais na bondeli pona yo, yango tikali na bomo. Mais par écrivain bakomi Simon, Simon. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible sans otanga, c'est vrai que la Bible transmet quelquefois certaines émotions, mais dans cela il y a d'écriture. Parce que vous avez pénalité, ayeba attitude ni Yesu alobaki nango, mais vous avez entendu la Bible quand nous avons Yesu attendu Simon deux fois, azomona que Yesu alobelaki wana ndenge moko boye. Amen. Amen. Na évité ce qui Satan a dit pour réclamer Simon na butu. Amen. Ce qui s'agit que Satan a réclamé Simon na butu ni kolobake, et ça synonyme à kolobake mukolona Yesu alalabate. Pour mutungi so Yesu azoka butu mobimba pour Simon, na bitumbo Yesu abunda na losambo pour Simon tikala na bemo ezalaki makasi. Alors citer les noms de Simon deux fois. Et so il a simplement l'attitude à laquelle Jésus a dit face à la situation. C'est-à-dire que c'était une situation très compliquée. Même Jésus lui-même s'il arrivait. Et comme il dit que Bakamati Simon, Baniemi le voilà format. Dans la Yesu a commencé la bataille. Pour la situation est compliquée n'a pas. Amen. Bandeko bolingo Yesu alingilaka yo eza bolingo soki lelo kufi. Quand biso nde tokolela te motali kosa osala matangi za Yesu. Tano moni ndenge ina poko lelo Yesu ana poso kufa te. Bato bazokufa Satan na bango kuria. Bolingo Nzambe eza likolo ya baatake na bango nyonso.
bakoki kosala nyonso babongisi na nyonso balengeli bolingo oyo nzambe aza nango mpo na yo ekobatelaka yo na batake na bango nyonso quelles que soient les conditions. Amen. Serviteur ike nafongoli bapiste tellement ebele nalingi na exploite piste moko oyo kotindanga na kota en profondeur. Je crois qu'il reçoit les trois spirituels, mais on a quand même approfondir en moi, on ne pas aussi parce que le pasteur après Bissot avoir au corps de l'agneau et puis clôturer marathon en bonne et fort. Amen. Le mode ou mécanisme par lequel quelqu'un s'impose dans ta vie comme réclameur. Amen. Et ça dans banzela, et ça dans lolenge, oyo balabele bazofalela pour na vie na yo à se prononcer à comme un réclameur pour comme un droit likolo na yo. Amen. Serviteur Regan a évoqué quelque chose de très particulier hier. Et heureusement, on a dit serviteur Achille Moutalamba na Genèse 26, 34 à 35, Balamoko 27, 45 à 46. Genèse 26, 34 à 35, Genèse 27, 45 à 46. Genèse 26, 34 à 35. Parole du Seigneur. Amen. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Étienne, et Bismat, fille de Élon, les Étienne. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Verset 47 à 46. Parole du Seigneur.